On a eu un président qui était extraordinaire. Ça va choquer, mais je me permets de te choquer, c'est mon avis. C'était un président extraordinaire. Il avait donné toute sa jeunesse pour ce pays. Il a dirigé ce pays, c'est vrai, d'une main de fer. Mais je pense jusqu'aujourd'hui que cette nation-là en avait besoin. Partout où on passait dans le monde, on était respecté. Le passeport zaïrois est un passeport de fierté. Il suffisait qu'on imagine Zaïrois égal à Mobutu, on était respecté. Et il y avait l'unité nationale. À aucun moment on a appris qu'on mutilait les femmes, qu'on violait nos femmes, qu'on violait nos enfants, qu'on imposait les pères de violer leurs filles de 5 ans. Non. Il s'était battu à sa manière. Et à un moment donné, il est arrivé au seuil de ses compétences. Et évidemment, il a chaviré. Mais quand cet homme a chaviré, tout le monde avait oublié que cet homme avait fait du bien. C'est comme ça qu'est l'homme. Celui qui est à tes côtés là, il est comme ça. Lorsque le monsieur a chaviré, tout le monde avait oublié qu'il avait imposé l'unité nationale. Un monsieur de l'Équateur pouvait construire sa maison au Bas-Congo, il se sentait fier. Un monsieur du Kasaï pouvait construire sa maison au Bas-Congo, il se sentait fier, il était chez lui. Il n'y avait pas de tribalisme. Mais tout le monde a oublié ça quand il a commencé à chavirer. Tout le monde a commencé à dire, c'est lui qui nous a amenés dans le chaos. Mais vous avez oublié aussi quand il a maintenu la paix. L'homme est ingrat. Au Zaïre, nous nous demandons ce que signifie exactement le développement. Peut-on appeler pays développés des pays qui possèdent un nombre impressionnant de voitures, qui construisent des milliers de kilomètres d'autoroutes, qui polluent les eaux, les mers et l'air? Faut-il appeler pays sous-développés ceux dont les habitants sont pauvres, certes, mais équilibrés, où l'on compte moins de cas de suicide, où il y a moins de meurtres et moins de déséquilibrés et de sadiques? Dans la ville de Bukavu, à l'est du Zaïre, un mercenaire blanc venu d'Europe s'était proclamé sans rire président de la République du Zaïre. Si un noir l'avait fait en Europe, on l'aurait pris pour un humoriste de mauvais goût, un détraqué mental. Mais, puisque c'était un blanc qui le faisait en Afrique, les colonialistes avaient mobilisé la presse, la radio et la télévision pour les mettre à son entière disposition. Non seulement pour lui faire la publicité, mais aussi pour ridiculiser le chef de l'État du Zaïre que je suis, pourtant incontesté aussi bien dans les limites du territoire national que dans tous les pays représentés ici. La situation de l'homme noir en Afrique n'a fait que s'empirer. Sous prétexte qu'ils étaient venus en Afrique pour nous civiliser, les premiers blancs, pionniers de cette civilisation, commencèrent par vider nos pays respectifs de leurs substances fondamentales, notamment dans la pratique honteuse du commerce des esclaves. Et déjà à cette époque, les chefs de file étaient des Portugais. Nos ancêtres n'étaient pas considérés comme des hommes ni même comme des êtres qui ont l'intelligence et les sentiments, mais comme des amas de muscles à qui on demandait des efforts mécaniques, comme on en demande au cheval, au buffle, à l'âne ou au bœuf. L'esclavagisme continuera jusqu'à prendre au XIXe siècle des allures d'une véritable catastrophe continentale. Et pour se justifier, ces colonialistes et ces esclavagistes nous opposèrent à nos frères arabes, affirmant leur rôle dans l'esclavagisme. Ils font semblant d'oublier que ces derniers n'étaient que des courtiers et des commissionnaires, car la traite des Noirs était faite au seul profit des Blancs. Les pays colonialistes d'Europe ont d'ailleurs vite compris l'adage qui dit, je cite, « On n'est jamais mieux servi que par soi-même ». Fin de citation. Comme il rouge là, comme il rouge. Bon, si tu comme Saddam Baboye en ambassade, tu zongi la lisolo. Tu zongi, tu tali bouti, tu dis que non PDG. Tout ça c'est que le connaît. Il faut toquer ça. Est-ce que Orborwana, aux années clés nango, Abibo qui ne se clés à tes boutons à ces placements à bomba climoko. Bozan. Voilà un bien. Par cause Orba, tu bandes la carte commerce.
12 personnes. On peut hors boy kota pena mai. Et quand tu as 12 donc kilo eleki. Kilo eleki. Bon quand tu as bino moko tona biloko. Te biloko ti. Eloko moko te ka biso na biso nde to lata ka. Bon Saddam biloko ne atika ki on a Kinshasa. Mitu kanyos tu na Kinshasa. O balba akima non, tout na Kinshasa. Ale bokati bozi hors bord. Tozi hors bord ka passer à ambassade de France. Au moins to salaki. Tu sais quoi ton matibo to tiki ambassade de France. Wa kilo le kaki mingi. Moto ke na biso malé to kita. On a commando ce n'est pas dit que non civil. Donc kumba hors bord. Ti to kangami l'immigration ya Brazzaville. Ya Brazzaville. Bango pe, bango na biso toujours. Et puis ba ko chutu biso parce que ba mon que bato na carte ba soda et puis ba monsieur ba tenir ba monsieur ba. C'est là monsieur tout le monde ba tenir tout boka na mai. Bien sûr tout le monde to boka. Na za place la boka arme nanga. Sur la commune Kinshasa lelo. Permet l'ambassade na bi place na arme wana. Na kata mai na bien. OK? Ça doit m'avoir boka ba tenir tout le monde ba tenir to botika yos tout to kena net quoi ba civil. Et puis la tika na la kilote. Na kasa Brazza. Bokomi na Brazzaville. Ba zibiso. Ba intéressé biso ba fuyer biso mais ba clé na nga makamula nga musu tika na Brazza. Ba to motema mabe. Ba Brazzavillois. Ouais. Ba mona na déjà ba ndona biso Brazzaville to ba raté to sabino nini. Bino bitumbezaki kuna na lisuba to yamba bino. Zina na zo na biso na wela bino deuxième émission pour la bango. On a suka awa kan to kati na sukuana. Alors deuxième émission toujours ya. Bon on suka ana te po avant na to kokende deuxième émission eza ya Brazzaville ne ba katsaki na ba Saddam mais na kati wana balobaka ke toyoka na butu wana général Maël akufi. To suka na lisora général Maël akufi mais sango kende ko Saddam Hussein avakata Brazza mission na ye etikalaki po aboma général Maël. Avant nous na tuna yo to sukisa na wana babaki Mobutu tant babisa ke ne badolite Mobutu babaki ke ngala za soda akufaka akimaka te soda akufa na Kanchach babi Mobutu alingaki kokima te Mobutu azalaki prêt bitumba kute na Kanchach abunda na Kanchach alobi ba commando penza ba utaka Equateur o bazaka balongola bango mbuma moko ya mibali bazalaki na Kanchach Mobutu andimaka kufa na ye na Kanchach mais babondelaka Mobutu tshakende eske lisolo wana toyokaka penza ke Mobutu andimaka ke moto epela na Kisasa soki koyinde eza ya solo Micho soki olobi yango apres tokosukisa ya mayele ouais Micho makambo eza faux masolo soki keno balongoli bolimbisanga na mo Micho alobi le eloko ya mibali longa mbuma moko ya mibali est-ce que ngai nakobota tosaki mariage ya mwana nanga alobi biso baoyo ba véritable ba commando opérationnel te bayi ba commando mosusu bayalaki penza ya misiki kaka biso wana eza kota koli wapi Kisangani ba commando chinois banani banani efate belle blende tout tant que ba discours la tia maïle nanga et pas ba beret rouge beret est bon non kangote na tsaka maïle nanga likona bino botelemi ba beret rouge boy ba kenga pe na bi makambo armée efate belle eza infanterie blindée na Mbanzangungu K7 à 7 ezali centre d'entraînement de troupes aéroportées DSP ezali division spéciale présidentielle oyo nayebi mo makambo ya armée moi mingi po na tangi humanité nanga trop na K7 na colonel Liawe pa ba français nga naza mwana ya 7 na pesi bana 7 nyonso mbote na sali humanité kuna na zui diplôme d'état nanga na K7 eza makambo lokuta Mobutu alingaki ne kokima te bien sûr aboyaki nani muta força est-ce qu'il y a kimaki akimaki alobaki non je préfère mourir ici dans mon pays mais ate akime Kinshasa te bakeno va la Guadeloupe OK bola nanga très bien abimaki abimi la capitale te akova na Guadeloupe parce que la Guadeloupe ezakile suka koleka sopanga kasi yango nalobi na Kinshasa Mobutu alingaki alobaki kokende te po bato ya Kinshasa babaki moto ekopela donc soki moto epelaka na Kinshasa mbeto kufa ebele na bibuya oyebi pourquoi asalaki eloko na asalaki mpona nini aboyi Kinshasa bato bakufa parce que moto eza suka koleka donc Mobutu azalaki na souci ya peuple na alingaki te peuple akufa ouais alingaki kufa na peuple esika moko maréchal tolela au fort mago kenda tika awa capitale to gérer mais kene na Guadeloupe que nous vanda kuna toyebi lelo tozosala
ti AFDEL a commis à Kinshasa, Mobutu a na Guado. OK? Biso petoaki wapi na Brazzaville. OK? Et ba koti Kinshasa na Erin na 16h. 16h biso to katsa, bango ba koti na 18h. 16h to katsa ne bango bazo kota. OK? Donc Mobutu alingaki te makile tanga yango akendeki ne na Guadoli. Yo kasi ko histoire zaki na Guado. Te Guado to kokende sima tango bokimiti, tango bobimi. Antogesko tozongi na ngaka na yeba Guado to koya na troisième partie. Tango bobimi boke Brazza, Guadoli te wana troisième partie. Lelo tozo il faut to bana Guadoli te avant que biso to koma Brazza. Mais bino Mobutu azana Guado bino na Brazza te. Avant que biso to koma Brazza, Mobutu et indi kuna la Guadoli te. Mobutu a boy dia ba tu ba kota déjà. OK? Ba soda mbongo na bango et puis les mêmes munitions va pesi bango ne va pesi bango o ba tu ba na Kisangani. Merci mingi wana kasi troisième partie. Yango robeta lisolo to Mobutu akomi na Guado makambelekaki. Awa tozo suki sasikoyo na liwa ya Général Mayele. Ndenge panzana ke Saddam balbi atikalaka na suka parce que lokola Mayele a salaki trahison, Saddam atikalaki pona a éliminer général. Avant en tout cas na kosukisa na Mayele. Po yango eza to kosukisa mission na Mayele. Kengo adondo enfin yolinga na bien enfin chérie proche à Mobutu. Mobutu a pesé ba poste nyoso tout mais toka ki peke kengo adondo pe na suka ye pas aki traître. Kengo adondo toka ki peke ye pe alia ki mbongo po kengo akima ki pe. Pona yo kengo pas aki traître. Qui premier ministre. Premier ministre, d'abord premier effort de guerre, tant Makamezalaki. Avant qu'il batte Général Likulia, c'était Kengo. Et après Kengo, il y a Vic Sekedi. Ok? N'a expliqué, bien. Et puis, Aïbi Saddam, c'est le président actuel de Ningazasiko, Aïbi Son Nobetango. Quand on bâtit vieux, là-bas, tu vieux. Vic Sekedi na terre toujours vieux. Ah, vieux là. À combien de premier ministre? Pas Kende. La primature. Je passe sur le banc, je me mets dans la jeep. La fumée. Je me sauve vie à vie. Gaz à papa dans Zoango. Saddam c'est n'habite que non. Ce papa a Koufi. Papa n'a pas de problème. Bon, évacuer ton côté là, papa de Misaï. Il faut que ça qui est là. Bisson, groupe de Bisson. Toujours papa n'est pas limité. Parce que l'on a continué la chambre, tout ce qui te coûte, maman Marthe n'est pas là. Sur la zone ça, maman Marthe a bien la télévision, le bel sur la zone ça. Maman Marthe a vivre, tu peux si maman Marthe. Merci beaucoup. Tu es qui c'est là? Absolument merci. Tu es là, tu es papa, côté là. Ndé, bah côté à Likulia. Nayebi bataki Likulia. Nani Kengo wadonda kima ina mbongo effort de bakangi na Brazzaville mbongo ezongi. Na Kengo zonga, wana guerre ezali zonga. Donc Kengo akimaki na mbongo effort de guerre na Brazzaville, bakangi na Brazzaville bazongi si na Kinshasa. Parce que personne a comme no Brazzaville c'est na beach. Na beach. Bakangi bazongi si na mbongo. Après tout na ko kima siko sika bimende to ebiti. Lokwa mboko ezaki déjà désordre abende ne bato bokima na Congo nde bokima Kengo lukokima na Congo lelo kuti ekipa nango te même na tanga Félix tomoni bato bakimi babomi bato oyo abomi Chebe ya kimi muta Aner ya kimi kokima na Congo loko tema mboka basoda bazana nzala okofutaka soda mbongo na beach bakati butu wana kutu eza niso banani o baliaki mbongo effort de guerre avant tout succès na Mayele tangelanga ba o baliaki mbongo effort de guerre contre Bitumba AFDEL. Natang déjà wana le premier ministre ce que Kengo adonda li mbongo effort de guerre. Nzimbi Mayele kutatu yango te ya simba ki yango muta simi mbongo za Nzimbi. Mayele kaka ya corruption ya ba militaire. Merci. De toutes ces activités et des échanges commerciaux auxquels elles ont donné lieu sont nées des villes prospères. Stanleyville, terminus de la navigation sur le Congo, chef-lieu de province, centre commercial et industriel très important. Bukavu, situé au bord d'un lac enchanteur dans une des plus belles régions du Congo.
Albertville, la plus ancienne ville du Congo, coquette et riante, s'accroche aux rives du Tanganyika. Elisabethville, cité du cuivre, créée au milieu d'une région jadis presque désertique. Ses bâtiments d'affaires et son climat en font la plus européenne des cités congolaises. Loulouabourg, dernier né des chefs-lieux de province, semble avoir heureusement profité des expériences que les urbanistes ont faites dans les autres cités congolaises. C'est ici que s'est installée l'école centrale de la force publique, où se forment les cadres de l'armée congolaise. Léopoldville, la capitale. Sa situation idéale devait en faire très rapidement le plus grand centre commercial et industriel du Congo. Pour limiter son extension disproportionnée, on a dû se résoudre à substituer à la construction de jolies villas entourées de verdure l'édification de bâtiments à appartements. En moins de 17 ans, sa population noire est passée de 50 000 à 300 000 âmes. Denise Nyakru visit Latu Ndufa Marshal Joseph Mobutu. Mais bien aimé, mais écoutez la éducation à biso, période à Mobutu, les tozaï kokola. Mobutu c'est kokungwendu wa zabanga na zana Maroc. Tata oyo akolisa biso bien. Aza mokonzi mboka na biso. Yango na ye Maroc ifona na koliko zonga te sana mona ye. Papa na ekotala yo. Oza papa na biso, on t'aime bien. Na ye mbali boso na ya awa na bina ya kotalo na peso atambote. Papa nanga Tuuta kina mabele tokozonga na mabele nzambe alola azala na yo. Toza bato masumu alimbisa biso na masumu na biso. Na kokai kozonga te fale na mona yo. Oza papa na biso kelingaki yo mingi. Nzambe wana otika biso azo continue kobatela na biso. Malgré tout banzala mais ezaka na kati ya kimia ezali Nzambe wana azobatela biso kimia ezali
kimia vraiment ezali nzambe wana azobatela biso naye kotala yo sanke nazonga mais bien aimé naza na Rabat naye kotala papa obutu peseseko nakokaki kozonga te sana koma place oyo osako papa